Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Comme si maman le cola, excusez le papier mon choix, pourquoi? Nous toi l'on les biso na passi, nous toi l'on les biso na kochola, nous toi l'on les biso na salité. Après c'est sur le valeur. Tout ça quand même le bas, tout ça après reconnaissant la vie. Mais belle fois maman azaki azak n'engue pas sur azaki maman. N'engue pas sur la rap maman. Na ba artiste comédien nyo so muto azamu kontiku na zati. Et ça la chance makila ya Belvina maman écoute na ki bien. Ndezaki mo opportunité mususu. Oh Belvina dans ça là et Belvina abandon ça maman muso ko banga na tuna yo po ya sa mukonzi mazo nyinga lala obiso balba tolobaka so nyinga lala na mutema soki ye mutabenga ki bango awa te ende mutuna ngake ite c'est ça. Oh tolo ba pembe ko to bina mama lo babo ndeni ça par mambo pe e bebisi pe pa maman mais ko za pe moko mama pa ko banga na biso po ba tato nyoso ba na funa ba marié. Ce qui déjà biquet du moko lilela moko biquet de beba pamba pamba te lilela moko ce que police malala Suzanne confiance c'est si c'est on a qui ngaka vraiment na moni moi si mo bena sepel na ye soit célibataire ils ont pompé na maman wa marié mimi na maman wa mutumo makasi ko comédien mo yo linga yo bolingo no linga yo za marié za bien et dans ça marié mabe na oboya oboya le to moni ke mukilo biwo to za to ko bomba souté ba bi belle vie e mangana moko ya pari moko ya zana maman so dire papa David to zo yoka le mariage pe bokina boîte ma uniforme ndeto yo qui je sais pas bon ngai wana la propose ça match qui na ba mokinde zo to bon ndeti nga wana na ebite za vie privée ba na ko belle vie c'est que la date ba la matanga ba c'est la bisa yango makamno zo loba est-ce que na tourner est-ce que ben preuve no ezali yemta lobi zate yemta lobi mais est-ce que à propos nanga na lobi kaki eza makambu oyo moninga kufeli to Holanda ba moninga pasi moninga malamu natanga pasi sortie médiatique ya moi na bino au moins on va proposer na sepel na onté premièrement ndenga sali Belleville le bongo le peur ça ndeko mususu aye bakake Belleville za mama na ye aza tata na ye tata mwasi na ye tobunga bolamu te tobunga bolamu te nga na websa mona ya vie na nga dadi kola na sentiment te na yebi ke ba sima na yo non penser ndenge mususu ke belle vie sans ayeb sa belle vie non aza parent belle vie te ba parent na biso kuto ko mo telemela bango ba maramba ba bolingo to telemela bango to pesa ba parent conseil chaque fois na esa ba parent motika botika bana basala ba choix na bango pesa conseil soko zo mona mabeza italisa mona komoni mobali ona zo mona yaza aventurier na boye ba regret plus sur moi na na sens que tant mona qui concerne biso mo fi moi salita sala ki émission na kombo Sarah sala ki émission a lobi que a traité maman dans les sortes ndeti fio ama ele dana zoba apena zoba saragora soki saragora comment saranani gola soki gora yo ana penza saragora tala bosa na ba black bino na bino ozo manquer maman mukolo maman azana valeur maman oyo azo sunga batu ozo manquer c'est que beta maman abina boto c'est impoli yango ozo bala te obezi yango na zo yela o menopause be yango zo yela yo maman livre ntasali Belleville le komba ngo nyonso na baya yego mwasi ngo na mutuna yebi yango te toza quand même bato toza quand même on a biki okozonga kaka na émission na yo wana okoseskise pa maman abaza eloko sala tabi mto sala ngamna lobi na ye akozonga kaka na émission akofukama okosenga pardon maman zo apesa ya chumo bali baby le mona ba takoma ba promet belé za grâce à maman les baby la koma traumatisé ba trompe ba rey mon bébé belé mais qu'est-ce que na bien elle a beaucoup na bien azoba opesa confrère na Vincent et le romoro azara teke bozala ga teke po na sala émission mutalo ba pour vie kota chaîne nangi c'est plano Vincent ndeko nanga
Na c'est plein d'émission en appétit. Maman Olive a camarade na biso te. Maman Olive a ça na biso maboke te. Botika kombo ya Maman Olive Lembe Kabila. Belle vie bembe batono matoi. FBT et SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo salango awa. Namona keza ka lokiti na yo tuno sa nini. O eza chance transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Banaki, bana mokili mobimba. Yo moto lukaka place ya kopema pozwa répondre kitoko. Ta la place ya kopema. Yango yo. Chez Vicky Lodge, appartement. Awa, okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka. Nyonso okokutango awa, bazali na ba appartement. O ezali na 3 chambres, salon, cuisine. Douche ya kitoko, pe bazali na ba appartement mususu, ya 2 chambres, salon, cuisine. Service Kuba, awa soko koti. Chez Vicky Lodge, appartement, okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese. Tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te. E bongo côté ya ba salon VIP, e biso e pesa la manger, ba split ya mobimba, c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te. Côté ya mai, la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te. E bongo côté ya courant, zala penza na pongi, bazali na mobange na groupe électrogène, oyo soy kaka courant ke ipan, courant ye boum. Mbala moko groupe peli, oza mobimba, oko sentir ngo kutu te. Okanise suki bongo, awa chez Vicky Lodge appartement, bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko. Adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4, quartier Lagos, arrêt mosquée, référence plaza na commune Yantili. Tope okoiko benga bango na ba numéro ya téléphone oyo. Awa chez Vicky Lodge appartement, nyonso ezali ya bio. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandia Kevin Pandale Kecho, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci, Nababonné, tout le émission Nabiso Ba Vérité, à Nakati ya Congo, Liziba TV. Merci, Naba partenaire, le col FBT, Misalande, ya Papa Paul Fikipo, na Maman Nathalie Fikipo. Sans oublier, Nabaletnia Solinga, Abiso ya Gisèle et Tati, Maman Versa Semoté, ma prince Jiclo Winner, Babina Katia Londres, ya pas de, ya Gisèle et Tati, ya Baleki, monté ma prince Jiclo Winner, na bossa une société, le boss Simoni Kamba, je te salue là où tu es, na peso mbote belé Simoni Kamba, petit bête, le jeune millionnaire, Moutou Alekio, Brinza Azate, et sans oublier encore à mon vieux Jimmy Bella ou Babi Jimmy Vicky Lodge, Oya, Jimmy Bella ou je te salue, na peso mbote belé Zali. Encore ici, Nabatunios Bolinga Lekecho, Patrick Baraka, Eau Potable, Rivonia Club, Kouane Zaranakatel Bumbashi, Kolezi, Goma, partout, Azanango, et sans oublier Afiston Boboli, Yaba Boboli, je te salue, vous avez pensé Belo Bolinga, Kevin Panda Lekecho, Napena Lingrabino, vous continuez toujours côté la révolution, la biso, ma vérité, Nakati ya chaîne, la biso ya Congo, Liziba TV, l'autre Zanaye, Ginola, Ali Karapambate, sur l'équipe, peut-être, on a plus, dans les Cambouero, Pena Marambero, biso anakati ya Congo Liziba TV. Ali boso d'abord na sengi na ba sur ta la biso bozo ka émission so bo partager kata dozana ye ya le karapamba te Ginola to la plus ba faire zo le nakati ya réseaux sociaux étant que moko oyo pe to yebi ke na mama Olive oyo azala assista pe azala toujours mais comme il est trop mokile zo lo ba trop sur maman Olive oyo déjà zaki maman présidente honoraire ou ta cause na pouvoir mais je sais pas va garder zara liboso et zala sauter mais l'autre monnaie sortie médiatique il y a moi na biso ya bien na biso ya dadi kitambala o lelo moi na e dati oyo to ebaka biso tout maman Olive mutatangi ça y azo ya charge maman nyonso lelo a obisa ba révélation moko pour na concert na ser na biso comédien star na biso Belvi Kandila patrona oyo lelo alobi makambo bele oyo ndimaki te ke koleka na Ginola
On m'a bien expliqué biso no affaire en na makamba ozo kana kati ya réseaux sociaux pona mama ni mama dit avant to bana pesa un message na batu tu balingaka yo na. Oui, merci na yo le kechu parce que au passé ki nanga ndeko lobinga alinga vraiment ko leka te so lo ko lobeza. Ah so na leki parce que na ye lelo pour na solula na bandeko nanga na ba frère na ba maman na ba papa na ba masa mbote na o to balinga jinu la nanu mbote pe na o balinga ngate mbote pe na bayina nga na biso nyonso yebi ke toza na plaisir parce que RDC mboka na biso ya yo ya ngai tozokende aller bon. Amen. Tozokende aller bon okana koloba yango wana. Voilà, oh, Kakokolo Bayangouana, merci surtout Nabatutu Bolinga Kevin Panategacho. J'espère que c'est mois, cette année, et je vous rappelle encore, déjà le 20 avril, meilleur méga concert Adidas Arena pour l'artiste Ferrego, la Jésus d'Elias, Moyembi déjà, j'espère que ban tout à Paris, ban tout Bolinga Rabiso, oh, c'est pour rappeler na Moussala et Ferrego, la tout côté na Biso sur le 20 avril na Adidas Arena. J'espère aussi ma présence, je serai là aussi, grâce à tout, surtout les Gaulois ont besoin que tout ça, la Moussala, pour promouvoir, pour booster, pour un concert, parce que ça n'a pas ça, et tout le monde a pesé, si on a pesé Adidas Arena, la première Congolais, Oyo, à Robert na Adidas Arena, à l'artiste Ferrego, là, Trozala, na mois d'avril, Trozala, pour CPI Saba, Meloman, déjà, j'espère que Harry se semble suprême. À Goulois, tout bazar, na LK Lionel et Kabi, tout bazar déjà dans mois d'avril, j'espère que mon a tout bolingaka, oh bah c'est ça papa avec ce que les chroniqueurs aussi babi comme au tché, maman d'être chibambe femme d'affaires, babi toujours maman présidente Fafa, babi maman ce qui te Lisette Molasso comme ambunio ce qui te rendez-vous le 20 avril na Paris, tout Rosalwana, Ginola, tout mes gars Solana non. Est-ce que j'espère que tu as sorti médiatique il y a les kinayo mwana na yo dati azale kiti wana za mwana parce que papa na za collègue nanga aza vu nanga dati za mwana dati na koye baye beaucoup plus penza pembeni ya Belvi Kandi et baki wana tant bel papa na ye pauvre dede okufa na kolela wana na pasi wana azalaki inutile quoi. Inutile? Oui, parce que mutasuba masunga qui était dans occupé était né na mona qui pembe na Belvi baoza na Belvi surtout sur Belvi allié kwanga et fallait kwanga na yebaki mwana vena biso mwana pauvre dadi moi baka tant papa na kufi de bike ndena ko yeba déjà mwana mukolo mwana mukolo bona ko yeba na ndenge pe komaki ke mama waro mama ni mama o le plan na kanda d'abord na comprendre génération o ya biso te de kechu mingi bari comme na yeli vraiment kolobila bande ko na biso surtout yango peut prendre na yeli kolobila bande ko na biso Maman Olive aza camarade na biso te Maman Olive aza muninga na théâtre te ba blague to sala naka entre biso na biso bata ba théâtre ba base to lukaka to suki sa entre biso na biso to longola vraiment ba sentiment et pas ya mama ni mama et pas ya Maman Olive pour une génération na biso oyo pour une génération Maman Olive atamboli na ba comédie belé Maman Olive azaki na ba comédie belé le kechu ouais azaki na ba musicien atamboli na ba musicien atamboli na ba bikolo na biso théâtre avant toute la génération na biso mais ma bêtise a raté ma bêtise a quitté to comme si maman lokola excusez moi papier mouchoir pourquoi muto alongoli biso na pasi muto alongoli biso na kochola muto alongoli biso na salité apesi biso lo valeur
ça quand même le bas, tout ça peut reconnaissant la vie. Hein? Et ça ni côté sur ba groupe na ba sala ndenge fali na faire bazala. Ne le soit disant na yo comme pe na ba théâtre. Que banani so na banani yo. Hein? Bon mekano ko benda batu na bino matoyi. Non le bon vraiment avec nakanda na regret makasi. Na regret makasi. Maman pena ya boy, maman Olive. So le la pesi bata théâtre, la pesi biso le bata théâtre mon congo. To so maman boy. So le la pesi biso mon congo leketu. Maman boy to ko zoye wapi. Onga na sambela ka panzambe ya loba. Ata mukile bandeli maman Olive za la kaka. Pour la biso ba artiste comédien. Pourquoi tu comme ça maman? Parce que gentillesse na ye, ndi yango to ni to profiter. Tout changer comportement tout changer comportement. Voilà, Gino là, tu peux expliquer parce que tout le monde dati, c'est dati, à ça histoire mais il a dit qu'à lobby n'a pas réglé et bilé. Nous qu'on a vu sur j'espère la vidéo on peut voir chango à comment il faut triquer bon la singi bazo kosa ça dit qu'à s'attendre que bah vu pas l'autre côté dans le monde du théâtre dit que mon lobby n'a pas ça dit qu'accumuler bela mêler nous tu banane est-ce que ben vit pas maman ça qui mène ben vit calme mais belle maman azaki n'est pas sur zaki maman n'est pas sur la rapa maman on a entendu mutazati yé mon maman na numéro 1 peuple ba tout kindaka ozala nana ba iba mona na maman Olive ah oui siko après siko yi ba ko ba tuna so balandaka yi biso so landaka yo siko ozala nani pataka mutu simple mais tant mususu confiance moko ezala ke ah ozala ka moi sérieuse zo enveloppe yo komisa boy c'est ça Zaki mwana monopole quoi ya koloba zaki mwana odimati likolo parce que ceux likambo ba comédien ba bona Belleville ay pa na bino te ba comédien ba komisa ki yango na sens ki akonse ki Belleville ba komisa ki yango ba kaza ke Belleville ka la liste pour aller ba tu pa maman Olive te maman Olive nda bengaka nga déjà komela nga na fanda na ndako boye na pesi mbote pa maman Élysée na pesi mbote maman Élysée benganga na papa Dani na pesi papa Dani mbote pe na pesi Colonel Guillaume mbote papa Eli Sambaza na pesi ngo ba mbote et comme elanga pe déjà fana ndako Gino la l'invitation na bino eza awa yaka kozwa ke tikela ba comédien na betela otango te na leka pe boya leader oza na invitation na o ya au peut-être au salaire na boulevard. Il y a pas de ça qui a restaurant. Code Amboka na boulevard. Dans une invitation, on peut ça battre. Après ça presque moi va comméler bien na tikela bango. Ngam na kenda na tikela bango. Et lobi ke ndenge na tikela bonne na komi mukonzi kuna. Non. Na ba artiste comédien nyonso muntu aza mukonzi kuna zati. Et ça a la chance, makila ya Belleville na maman écoute un qui bien. Déjà qui m'a opportunité mususu. Oh Belleville on dans ça là et Belleville avant dans ça maman ma vidéo était là moi na boiso là. Et moi na boiso na problème maman de trop sous maman tel pas Belleville maman ouais trop zo ndeni. Na canal wana ya message bando kuma. Wa biso dans ça ba vidéo. Au seul vidéo pas au tindeli libéré de faire tindeli maman. Il y a ba joyeux anniversaire à maman. Bon fois dans journée de la femme de tindeli maman ba mbote ba ni tout. Donc ça là. Donc ça là, ils ont un problème té l'écriture. Ba comédien de ba commission un problème. Sortie médiatique il y a moi na bino. Au moins on va proposer. Na s'appelle l'anté premièrement. Nenga sali Belleville le bongo le peur ça ndeko mosusu aye bakake Belleville za mama na ye aza tata na ye tata mwasi na ye tobunga bola muté
nga na websa mona ya vie na nga dadi kola na sentiment te na yebi ke ba sima na yo nga na yebi na ba sima na yo belle vie ata tata mwasi na yo ata ndeko tata na yo bolamu o belle vie ando sala pa na yo mingi na théâtre ya na vie théâtre oyo basalela ki wango te ata ya mukie fo ndimaka mutu na bolamu ata ya mukie eza pasi komona mwana na biso mwana balukela tata na ye pe ba o biso musu tikali to beti maboko wa to sepeli non lelo asali pe muninga lobi pe esala mapana c'est-à-dire que moi na bombe belé accumulé belé c'est-à-dire que maman Bellevue tanti Bellevue ça n'est pas le côté ça qui n'est pas qu'on souffre car la patronne na komi pour na mbonga maman Olive ba regret plus ya moi né na sens que tant mona qui concerne biso mo fi moi salita ça qui émission na kombo Sarah ça qui émission a lobi que a traité maman dans les sortes net il fi ama ele dans zoba apena zoba na ebite bon ngana yeba penza bino bien ti babino ba bango ba chronique soki ba nano benga na ebite vraiment vrai zoba na rectifier nde batol ba ke soit disant Bellevue mutatinda ki na comportement Bellevue na manière à Bellevue na bolamo maman Olive Lembe Kabila asala pa Bellevue ndimite Bellevue rotinda mutama ki mama Sarah Gora, soki Sarah Gora. Comment Sarah nani? Gora. Soki Gora. Iyo na penza. Sarah Gora. Tala bosa na ba black bino na bino. Bosa na ba black bino na bino ba bino ba koni fois tinde bosala. Omoni susu soki ozongi lisusu pona kombo mama Olive. Soki ozongi susu pona kombo lisusu mama Olive. Toi déjà, yo na âge na yo. Ozo manquer maman mukolo, maman aza na valeur. Maman oyo azo sunga batu. Ozo manquer. C'est que beta maman abina boto ze mpoli. Yango ozo bala te. Obezi ya wana zo yela o menopause be yango zo yela yo. Yo vraiment yo pena nongo zawana. Yo ko lo bana maman Olive. Oko funga pena mbanga na yo, muno na salite ya wana ya solo. Abi maman Olive tapanzi ba ko. Yeah. Avec Sifi na ba comédie ezala mbala suka na yo peso ko meki place vino e comme oye baté place vino e kendele oye ba pété abaza bozo eloko sala etalbi ngasi ko na lobi ta ke gai jino la nzadi soso pembe trop couillon zonga susu bandela so émission ya komisi ya ngomoni ke bimi sans wana na biboye parce que ya Sarah mais na biboye na lobi boye soki soit disant soki sarango minito ke bevina mama esi akinda asu mama mate na bien yo lobi ke zila oui dati asali seki campagne moko esali wana yango dati le kina émission siko yo lobi bongo biso pe to ali banto bule aseki pe campagne moko côté ya Bellevue esali bongo yango Sarah le kina tiva lo mama mais siko yo depuis kala to mona Sarah lo mama lekechu to kola Bellevue asala mama te yango moni ke Sarah le ki alobi lekechu c'est faut ko yeba ko lekechu je Diego oui lekechu ngana lo banelo moko est-ce que déjà au mona Bellevue le kan émission non le kat depuis to banda makambu nyonso ya ba théâtre ya makambu nyonso ba finga kana yesu ni ba lobaka soki basala kana ni so basala kana makambu na bango déjà mona le kan émission ale kana nte bon on permettre pour le Bellevue Sarah do rango so Sarah to rango so Sarah nani aye ba lila ko ko lobela Bellevue c'est maman te maman Olive mutasali Bellevue le ko bango nyonso na ba ya yego mo so na mutuna yebi ngote toza quand même bato toza quand même on a biki okozonga kaka na émission na yo wana okoseskise pa maman abaza eloko sala tabi mto sala ngamna lobi na ye akozonga kaka na émission akofukama okosenga pardon maman zo apesa ya shumo bali baby le mona bato akoma ba promet beleza grâce à maman oli baby akoma traumatisé ba trompe ba rey maman belé mais qu'est-ce que na bien elle a beaucoup na bien azoba azoba ama il était maman sala na ba comédien nini au moins ce que jalousie akoma kasi comédien pour y ba kasi maman sala na ba comédien ati que journaliste
atika ki journaliste aya siko pa aya comme un comédien les gars tu biso da sans valeur théâtre na Congo ya na valeur ti ba musicien banda mo na biso lu batu mo pamba ba musicien muta pesi biso valeur muta pesi sens to bo ya ngote ah les gars tu Babylon se rôle au parce que pour moi pas d'ingati. Oui, beaucoup le batté dans cette émission, à ça n'est pas Vincent, à ça pas maman livre. À ça n'est pas Benvi, ou à ça n'est pas maman livre. Ce qu'on a nié ça c'est nous l'andil marambouane et ça est mon point. Si qu'on a elo mon pena na opesa confrère na Vincent et le romoro azara teki bozala ra teki po na ça l'émission mutalo ba pour vie kota. Chaîne nangi se plano. Vincent Zandego nanga na c'est plein d'émissions en appétit. Pour la belle vie va pire. Ce qui est là, moi na ya pauvre daddy. Oh, ça pas zapper papa leki. Papa leki naï. Mais Vincent pas si mbambo. Maman belle toyoka. Quand moi nana lo pe belle pour Vincent. A qui pas bangote. Toyoke belle. Pour les hommes, ma famille a trop côté. Mais, seul le Vincent permettre moi na, allo ba salité à bongo pour ne connaître belle vie. Ngele kele selenga passe. Ya on a lobby, on se sera ranassé futama ranassé. Yo zo ba bongo sali au passe, ça les camp, oh ba on ba yo kinde passe parce que ba fingeli ba maman o asunga ka bango, o asunga bino nyonso pour so lia ka mbomba la mona kinga kati. O to kinda ka maman ba bien fait pas maman to yebe danga somba congélateur et à pomme ta pas na kinda ka susute. Siko bino tant fait ça les kine émission, mon bazo do ba pe. Babi ya belle vie, tantili belle vie on a dati. Yo go permettre mutu jamais wa kumisaka yo ali kana tifa do mabe ya mama. Pe sara lo yomba la mokote mami baleti yo moni ke ba sale émission wana parce que Vincent zakana mama. Bebe zakana mama. Dati pe mama pe aide mutazo misa dati audi trikazo ni sasa izali mama. Yo zo connaître Vincent bi ki kabane le utse ki kabane to ba na ba Sylvie Bongo. Na ba sila. Na ba pas maman ba on va striker pour la télé kana émission kwa lo ba makambwana. Munga siko na yelo ngande na yebo na lo émission na lo pour nani. Oh ya. Tenga pa na yebo na fa na lo pour nani. Yo muto yeba muto yo lo bela. O ngana lo pour na maman Olive. Na lo bela pour na maman Olive. Maman Olive a camarade na biso te. O mona ti mo na biso ça c'est émission. Il fallait net nga. Na lo bela ne pour na Sarah. Mingi beaucoup plus na lo bela so ki Sarah. Nous condamnons aussi Vincent pour. Non, on a condamné Vincent parce que tout ça, moi, les cambas famille. Les arabes famille. Pour ceux qui utilisent les colos, c'est ça qu'il faut aller dans l'émission, c'est quoi? Bon, ceux qui utilisent les colos, on va trouver battre, on va trouver battre. Il faut apaiser malobana. Il y a des sicons, il y a des gens qui fallait, azalana moi, respect mon robot. Pour Bellevue, ça, tata moi sinaï. Vous comprenez? Ma belle à Bellevue. O biso so condamné ya kotinda mutu o ya ko mutu o bazakane afinga mama yango lo ni na elobila mabe yango wana koyoka Bellevue to pene préfésate que Bellevue dans son tatinda ki e be bazakana mama to za mama te mama a boya mutu te ezaka moment to monaka ba vient biso ndi mos ba paya ba parler na mbonga maman Olive ba vina biso nani vina so vimbalio ba paya ba parler na mbonga maman Olive et ça battant c'est moi ba mayonnaise ba la rappeler na maman na mitu bebe asuna mama te oh na bien na koyeba ndenge nini so yo za yo kina no ba yeba no mama pa mama te na lobi leke tu na koyeba ndenge nini te nga so na kepa mama na otuna mama te na mona telte non na otuna te o nga na moni na opesa mbuti o nga na moni on loba o na moni te loba pour ani o condamner Vincent point pas yamba date te ngana condamner Vincent na ndenge nini na ba popo o date ta mso abimisaki il fallait pas érouler bilo mso za famille so ndi bozana na groupe voilà ndi bozana na mama parce que le mama pimba rimere eleka ni mama ya mbarabino bozana papa Daniel batebele ni bataza pemena mama za ba marié est-ce comédien to comédien mo ko linga entourage à mama
ceux qui n'ont pas ça ceux qui sont mariés bon ceux qui ont balate si a balate ba rolingana ba so mutabala na we bandeni et koyeba tenga na ceux qui leketu no we bandeni là ngai mama koyeba te ceux qui sont mutabala musko linga mutabala ils a bientôt mabe mutu abala na nini zela explique bien na mama wa marié mimi na mama wa mutu mo makasi ko comédien mo yo linga yo bolinga no linga yo za marié za bientôt te nga na marié mabe na oboya oboya pour l'autre mukilo bibo toza to bomba souté ba du belle vie et marana moko ya parier moko ya zakana mama so dire papa damine tozo yoka le mariage peut bokina boîte ba uniforme ndeto yo qui je sais pas bon ngai la propose ça match qui na ba mokili des autres bon ndeti nga wana na ebité za vie privée bato na ko kota ngote parce que na malamu to mabe te na ebité mama ye oh na ebi choke leketu jino la leketu nga naza komo na ngeza kanani komo na ngeza kanani komo na ngeza kanani jino la nzadi soso pe metro botro kuyo nga na banga mutu na restaurant mutu yo na ebiso ki mamoto na nga na ebi yango te nga na yeli beaucoup plus ko fongola ka ba rimera na yo ka pété ko benda batu matoi yo mate leketu o nga na yeli o beaucoup plus nga yeli nana kanda ndi ya be pona makambo ya mama Olive mi bongo te biso to yita ba rimer 3 ans be vie a pousa na sote po ba pekisa ka likambwana asala mosusu to mona ba be ba kenda ba yaka po mama o so déjà cameraman ya mama et puis to rasu lorana ni lora shooter nani adrishu ma belé l'autre moni susu ba bisu so be vie kandi yango longo c'est pas mapona makamwana bon yo molinga motu ne zela ngati yoka yo muto opesa information oyebi te koyebisanga te kondima teke oyebisanga leketu kondima to yebisanga yo muto opesa information information bayoka baboya te ya ndenge nini nakisanga photo nakisanga photo zalate na yebi yango te siko zalate siko linga mundeti nga na kenda o to kenda ka 12 ans uniforme to lataka epai ya pasteur de la foi yango to kenda yaka messe salaka ba don afutelaka ba na classe na école ya mama Kalon afutela ba Minerval ba orphelinat tout vous comprenez o to kenda pas pasteur de la foi o le sang pasteur de la foi salaki apexaki bato bine bato matoi ke ba kota ya silate na belle vite baza ba sœur ba robongs o biso zaka yango sona toni eza mabla muto mabe ko linga muto na to ja mama so yo to zo apprendre na biso ke eza mabe parce que yo so nyo so lo bana nga na ebia mote sona bato ba bon to sara ba ko sala belle vie makambo ka linga na muto za pemena mama balo ipona yo ko lo ba dina makambo baseni ni bazolo ba ke belle mana muto za pemena mama ya mama bon teme ko nga na ebia ngote alko ato ibino te nga na bi na yebi ke mama benga na belle vite oh nga na yebi ke mama benga na belle vite qui on a monsieur ya dati o aza versa na Vincent na lobi aza pe lo côté na lobi bon mamba restaurant comment la ngoi ya mama na bi na bino na bini na belle vie azalaki elo côté pour montazuer atomboli belle vie c'est maman Olive de Kabila beaucoup de respect na mama wana seconde babi ke belle vie ta panzi nazo kende na lemete ngana ke malembi ngalinga to sa de mission mo yona ganya ko ganya ngato ko ba ya ngana ganya ka parce que okima kimaka boyi yo zo kimande ya ngana yebes leketu omone singa ngapi na jino le na zabu saka ne nani so déjà muto ofinga mama muninga afinga mama baninga senge mama ba mo abeta bare oh nga kutu bare eza elongo na poison kutu na lia na letilo na kufate bato banalo bana biso kuna poison eza mais bato wana lelo ba mo convier place soza botika mama fanda yango turo na baki wa yasu na komba mama Olive na TV nga mo jino la na oyela yi pena oyela ndanga mabe na oyela ndanga mabe to kuta pe na nzela so za mubali to betani so za mwasi otini mbali na beti bona likamba bige belle vie ta penser théâtre ko lo bani théâtre penser na de akala théâtre penser na belle vie théâtre penser na kala théâtre penser dans côté comme na ba na biloko na bino obenga oni
ba YouTube na bino ba chaîne biso série ya bande vidéo to ran makambo te série ya bande vidéo moni pena boye au fond na kiti au moins pena que vieux coédito vieux chakalae avant qu'on ta comme en place nous sommes yo moko télé motikile kiti lelo a pecho no sauté ba très impoli ba pecho ba très impoli na ba kisi ba ko simba mike wana c'est le moment yango nzambo a frappé bino botika yango monike kindoki na bango ko bima na poisa na beta sete na obandela na ba artiste nyoso comédien soko lingo manqué pour manquer ba boti na bino bon manquer ba para na bino botika kombo ya Maman Olive Lembe Kabila Maman Olive a moninga na bisote Maman Olive a camarade na bisote Maman Olive asa na biso mabokete botika kombo ya Maman Olive Lembe Kabila Belle-Vie benda batuno matoi Sila benda batuno matoi ba komele nyoso ozaka na ba groupe bo benda ba kombani ba batuna bino balanda bino balobela bino bina ba matoi batika kombo ya Maman Olive Lembe Kabila Touro. Merci, merci Ginola. Donc il y a vers la fin, il y a Coroni Nabino. Si quoi net, moi na Daniela Azaka Tcheka na pont parce qu'il y a une na makabo. Abi l'autre si mais il n'est parce que pour une autre tourner na SB et pas si la ça le popé à la na matanga basila. Étant que papa étant que comédien pour le venir de Kambwana. Eza mabete. Moninga kufeli. faut la namuninga tanga ba ba mutu tanga pas belle bien c'est que la date pas la matanga basi la bisa yango makamno zoloba est-ce que notre est-ce que ben preuve no ezali yem lobby zate yem da lobby mais est-ce que te à propos nanga la lobby kaki eza makambu oyo muninga kufeli to Holanda ba ba muninga pasi muninga malamu na tanga pasi na fête na koya nanga te mais na matanga na la ndio plaisir ni sala. C'est ça. Mais bon, reconnaître que comme si bango ba au sommet na kati ya monde ya théâtre, bino ba so eloko te. Te bango te. Ngana eloko. Tala ngana leki bango nyonso nga. Ba mbadi boko ka. Ki bango. O ngana biso foto leki tu ngana leki bango. Bo ba fungoli chana kina e poto nzadi. Nani Piro aye normal kaka. Omar botike ka deux personnes ba brûler. Basi kaka ba diriger bino na monde ya théâtre. Te ba diriger bango. Ba diriger bango. So chez moi à la maison, on a dirigeant nda kunanga. So on a mis un quartier na biso, nana bato na dirigeant. So qui tambo tout na so que Dino la dirigeant rapé boulou. Merci. Donc on est sur 14 heures carapo. Ozo bangano comme ça, mon barimé moi qui peut tant que comédienne, on a payé sous masse efficient ça y faire na yo ndeko na famille na pesa. Tout moi discuter les cahiers entre na sérieux scram. J'espère que si l'on a ça ça la rose la trop mais tout le monde le cambo to beta mo kara mais tout le monde c'est le à soulever yango à lobby moi na c'est ali bosso ya moi sona azara moi na defena biso Joël Masirika akina ko traiter mambia moi na kuna tika na ko la vie na abi il a beaucoup aidé ça na ba kilote ba eza faux eza lokuta c'est le na ibie to yini agina bandal tuzaki na kitambo asa frère na biso tuzaki na wenge à l'époque bagini ensemble to na wenge ko pesa to ba triper comprendre ndeti likamoda na lobango précis la za mwana na biso liboso a vie ya souffrance ça ina masira batika la botate ti masira ko ta na bina ça batika la botate wa to longwe que c'est là pesa ça iba kilote bani na habité tam so na butu na habité qui a pesa bilamba bo na habité tam so na butu mais na moi na réalité na tikala mona moté na yebi so na tango bato ba sunga sai na bilamba ba musicien na yebi ba afali poupa po fallait ça na biso bazamo mingi kwa d'accord abani bazamo mingi ya sonne
Maman mi na kotanga. Pona yango na opesa mbote na Texas na nos États-Unis babi Richard Kianda. Richard Kianda $100 mbonga bonbon mbonga biscuit. Apesa mbote les ketchup pe kala mingi na opesa numéro na opesa masolo pour ketchup. Okota na Liziba. Congo Liziba. Okoma pe partenaire na Congo Liziba. Sans oublier Zozo Jaguar Luanda. Pati Luanda. Blandi Luanda na États-Unis. Ambote la bino yangwana. Apesi pe Yawili Moucheni. Merci Nadji là. Merci à tout le monde qui vient pour la question de l'émission Abisso ba vérité na kati ya Congo Liziba TV. Pourquoi toujours qu'on s'abonner à la chaîne Abisso et ça la bien. Tu me l'as là parce que dossier moi na aussi les autres magasin moi bien été. Mais les gars tu non ba la seule loko wana. Nazo benda ba artiste comédien nyonso matoi. Bo fonga matoi na bino boyo kanga. Mutu swa ko ya na buzoba na ye. Na kombo ya mama Olive Lembe Kabila. Bo sakana na ba mama na bino na ba tata na bino. Bo tika kombo ya mama wana. Mama Olive amu ninga na biso te. Mama Olive Kabila aza camarade na biso te. Ma ouais maman. Trop c'est trop. Merci Ginola. Merci. Na ko finga moni na ko oza eloko sala te. Vincent déjà Jérémino. Oza eloko sala te Vincent Jérémino amnos déjà. Aze eloko te. Aze eloko. Aze eloko te. Bon na ngama makasi na Mama Olive Lembe Kabila. Vincent za makasi. Mama Olive Lembe Kabila nde mutu aza mukonzi na biso nyonso. Mama Olive Lembe Kabila nde mukonzi. Le temps de commission la koloba. Vincent kutuwana mwana na olobisaka nini? Donc on a bandé ma camion yebiti. Poto. Nous continuons à biso nyonso mtona danser kuna ko eza Mama Olive Lembe Kabila. Merci à nos abonnés, merci à Benjamin aussi à Diego à tout vos aïki wana. Olobisa mabe pambe. Ozane loko. Italie ozana ngote. Ozana ngote. Considération na confiance au Vincent ça na ngozo na ngokuna te. Tout ça la vrai. Opportunité na privilège Vincent ça yi sanga privilège Vincent ça chef Vincent ba china yo china ba kuna Olive Lembe Kabila yebi sanga mama wao mama ni mama mama boeto zui wapi mama mutema munene yo kinda jebe ka so bengio so Vincent kinda jebe ça ba benga bureau ça ba benga eko Vincent ça na bureau kuna gérer bino na ba benga ma ouais Vincent a gagné bino hein merci to kena biso to katambala sema Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.